Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image banza ya Congo mbote mingi na bandeko nyonso bakolanda émission yo na tango ya lelo boye na bo bakotala nguna butu bonsoir na bino bo bakotala na moi bonjour bandeko na ye awa bino so boyebi yango ndenge nazali tozana mawa bomoni ngai nazali na matanga munene ba congolais nyonso tozana kati na matanga na ndenge tobungisi mokonzi munene biso tobungisi na kati na résistance mokonzi na kati ya résistante oyo azali kolendisa bana Congo na bitumbu ezoleka na kati na mboka oyo asakrifia vie na ye mobimba Papa Honoré Ngwanda asakrifia vie na ye mobimba pona makambo ya Congo pona makambo ya mboka atika ni nyonso mwasi bana tu atika pona mboka akufiti na ndenge akokufa pona makambo na mboka voilà pourquoi na ye lelo pona ko rendre ye hommage na ye lelo pona ko tombola kombo na ye lelo pona ko rendre hommage bandeko na bo baza ko seka na bo baza ko lela na ye pembe na bo baza ko lela bo baza ko seka bo seka po boyebi ke bino bokotika la éternel na mboko kasi biso toyebi tokotika la éternel te toye po na ye po na ko lela papa na ngai o lelo ngaso na telemi na kolobela bino bosengi ye ezali grâce na ye ezali ndenge na yebisaki bino na ba émission musu na sala déjà na lobaki te ngai tant na kendaka Kisasa na kende congé na Kinshasa na kei 2 années de suite tant na kenda Kisasa nde na moni batu wana bazana na kati ya gouvernement ko na yebi bango pe ne je tele non na koloba ba kombola bango te bango nde tant na kutana bango na soye na bango balobi biso tozana singa na kingo awa biso awa tozali tozana kati na singa na kingo effectivement tozana bapaya bazana biso ba Rwandais bali awa batondi mboka bango nde bato bazoko kamba mboko oyo biso tokolo baza bakonzi ya bazo autorité monene balobi biso ata na autorité naza nango yo yebelinga naza nango autorité naza nango naza soko na lobi likambo ekoleka te na sima nanga mokonzi moko azali ya Rwandais ye mutu azopesa mitindu o nga na kolanda ina yango papa wana bomoni kuna na bino na étranger ska bozali kuna na étranger bino bato boza na diaspora Papa Honoré Ngwanda mukonzi mune aza kuna ti lelo abi Papa Honoré Ngwanda wana makambo aza kolobezali vérité bino bolanda ye makambo nyonso Honoré Ngwanda aza koloba ngai na ye koyeba Honoré Ngwanda na yebaki na kenenge na vacances effectivement mboka ezali ka malamu te na tuni mais qu'est-ce qui se passe na mboka mais ndenge nini nde bango bayebisi ngai yango wana ngai tango kozonga na zongi na lobi na lukiti na pusani pembeni ti na telemi na lobi na tanga ikomo parce que na monaki mboka komo ke na danger mboka ezoke na ndenge ya malamu te nde omoni koyanga na yaki ya koyeba Papa Honoré Ngwanda yango wana bandeko na boyo bazali ko comprendre te soki moto pusanaki pembeni na Papa Honoré Ngwanda te ça dit ko comprendre na makambo na mokili te o comprendre makambo ya Congo te na ye kolanda Papa Honoré Ngwanda pe na ye kosomba ba livre na ye kutu batu mususu là dernièrement avant sango yeye la biso na Suisse batu ba bengi ngai ba commandaki ba livre na kei na moni mwana mobali ateka ba livre na ye na pariko to kutana déjà o ezali 3e fois batu ba commander ba livre pa na ngai na benge to kutani ali na tekeli batu na tindeli batu wana bambongo na bona tina poste ekei quel que soit mboka bazala ka ndenge États-Unis ba commandaki ngango et na komandaki pa na ngai pe na kutana na mwana mbali oyo na tanga kombo te yende mutu asokipaka na ba livre nde atekelaki nga ba livre na ute ko commander mususu ya pas longtemps 4 mobimba na ba livre ne tangi ba livre ya Papa Honoré Ngwanda naza politicien te na lingaka kutu pe politique te na ebi politique te biso ebele to ya na kati na résistance toza na biso ba politicien te to ebi na biso politique te to yebi eloko moko te mais to ya pona pasi na mboka otomoni mboka na biso ezokende to lobi no to ko vanda bongo te Papa Honoré Ngwanda wana ala musa biso ba oyo tozaki na sima ba écran ala musa biso ba to yebaki na biso makambo na mokili te to yebi kaka Congo la munki obaoke ozo sala musala na yo avec tout ce que tu peux faire c'est tout ke boya kote maboya koloba pona mboka ezali Papa Honoré Ngwanda wana ozomona pe atiki bangwandiste ebele atiki ba mama Ngwanda ebele atiki ba papa Ngwanda ebele atiki ba jeune Ngwanda ebele ndenge bozomona biso ne tozali awa nde omoni nga na bimi yango na eko rendre papa hommage na eko loba oh papa na eko rendre ye hommage
na yekoloba papa ozali mokonzi okotikalaka toujours mokonzi na makanisi na biso ozali toujours mokonzi mutu moko te oyo lelo akoko telema boye na kati na résistance oyo ayebi résistance lelo oyo atelema aya koloba mabe ya papa Honoré Ngwanda na kati ya résistance okeye Honoré Ngwanda abandi kolamusa bato banda kala tozomona ba video na ye mutu moko te oyo akoya lelo oyo boye alobi mabe ya papa Honoré Ngwanda azakaka ndenge balobi congolais motema mabe ezalaka na ye banda kala kaka loba eza motema mabe mais na mona bato mosusu bazaki na ye d'accord te mais ba reconnaître quand même que papa wana yende mutu azali père de la résistance azali père de la résistance ezala na diaspora ezala na Congo papa wana mutu azali père de la résistance na kati na biso pona kolamusa biso miso koyeba biso toyebaki te politique na mbete tokobengaka Kabila ti biso no soto toyebaki que c'est son fils bona toyebaki biso no toyebaki Janet wana soki Janet wana toyebaki kaka soko mwana na ye alors que vérifié en plus les informations qui disaient c'était vérifié ba livre no surtout papa Honoré Ngwanda sala mutu mo a contesté ya zate mutu atangala ba kombo atanga ba signature atangala ba kombo ezala ba président ya ba mboka n'importe quel mboka na livre ne atanga mutu mo a contesté été mutu mo pa kanga été parce que c'est la vérité parce que ezali vérité voilà pourquoi na ye koloba papa a vérité papa Honoré Ngwanda bolinga te boko telema wana ezaki ba slogan na ye parce que ayebaki ke Congo mwana Congo il faut telema moko na moko faut telema papa Honoré Ngwanda lamusi ba biso yo lamusi a telemisi ba mama ebele ba papa ebele papa Honoré Ngwanda yango na lelo na ye naza kolela naza na kati na pasi na motema et puis to yebi siko to zui ba source ba information liwa ya papa Honoré Ngwanda ezali liwa moko planifié na au sommet ya gouvernement ya Maroc na gouvernement ya Congo to yebi yango siko to yebi yango que papa Honoré Ngwanda il a été surpris ba profiter de la faiblesse na ye aller bomi ezali assassinat to yebi yango akufi na mort naturelle te akufi na assassinat parce qu'il était encore bien tina dernière visite n'est pas médecin azalaki bien to yebi yango bien le rapprochement qui s'est fait entre le gouvernement marocain et le gouvernement congolais on est au courant de tout les va-et-vient qu'il y a eu entre le gouvernement congolais et au Maroc gouvernement congolais au Maroc on le sait on a tout on est au courant de tout. Vous pensiez que papa Honoré Ngwanda kuna na Congo azaki na binemi non azaki na binemi karate azaki na binemi bazaki muke mais batu ebele bazaki kolinga ye totality na ouvrir ba leli papa Honoré Ngwanda tina est baza kolela balobio c'est pas possible akufi ndenge nini c'est lui qui azaki ko encourager biso yem tazaki ko telemisa biso yem tazaki ko pesa espoir yem tazaki ko pesa espoir na Kivu na est na biso batou bazali kolanda ye beaucoup baleli mingi balobi espoir na biso ezalaki na ye mtazali koloba makambo Kagame asali rendez-vous lelo asali réunion lelo na mboka na ye bo lobby aza au courant nango tout ça bimisa ngo pe al tatoli yango point sur point na virgule na nini vérité tout de banditi na suka c'est azaka yemoko mais papa okei mais faut yeba ke bato otiki banebele merci na musalo sali. Merci papa Honoré Ngwanda na musalo yo sali pona mboka merci kasi biso batotikali to kolachete ti na libération ya mboka to kolachete to ebike mboka na biso ezali occupé mboka na biso ezali occupé beaucoup plus par les Rwandais parce que ba Rwandais ba koti na kata gouvernement ba Rwandais ba koti ti na Kisasa bazo konza ti na kata Kisasa bango to moni Burundi eko konza na Kisasa te Tanzania eko konza na Kisasa te c'est eux ba Rwandais ba to ba eko kota ni na biso ba ye tellement que baza ba pauvre na mboka na bango ba yepo na koluka koyiba ba biloko na biso ba soutenir bango par biso stoye bien ngo eza sous secret papa Honoré Ngwanda abimisa kiango soutenu par les Américains par les multinationales par les Canadiens par les Français biso stoye bien ngo Macron azana kati Macron c'est un grand mafieux azana kati Macron donc to yebi soutien au Félix nenga azana to yebi ba soutien au salake. Je ne fais rien du tout et je ne serai pas sanctionné. Voilà. Nous allons sanctionner au niveau mondial. Nous allons peuple sanctionner. Tout ça, c'est parce que il a des soutiens quelque part. Soutien, il y a
occidentaux oyo balingi ba congolais balingi ba africain pardon balingi ba africain ba évoluer té o balingi ba africain batika ka na niveau wana ya ngwana bazui batu na bango batie ba marionnette na mo bavanda na pouvoir tipo na konyonga biso exemple nazo pesa lokola na Congo Brazzaville bomoni lelo yo Sassou Nguesso oyo vie la Caroline ajo ya komi ti ye wana awuti kozala élu dans 88%. C'est pas possible. Voilà, ça c'est le soutien. Les soutiens, il y a des occidentaux, au balingi, Afrique est évoluée, au balingi, Afrique est koufa, bango wana. Beaucoup moins les sous ndenge ba élire yeboye. Élection, toye beza élection à Moyibi, ya lokuta, toye bien très bien. Abomi opposant na ye, abomi muto kolela a koufi boye na miswa zolo bati na dernière minute azo kata motema za koloba. Il parle. Abomiye pour avoir élection wana. Nous tous on sait que les élections mon mafia c'est parce que soutenu par les occidentaux. Voilà pourquoi balingi to évoluer même na Congo. Ndenge tozo na Congo to comme tozangi na ba mai. Papa Honoré Ngwanda alobaki yango. Ayebisaki alobi Félix. Mwana yo zali le seul lelo yo boye. Ou akoki ou ko sauver Congo ou ko détruire Congo. Mais ya Félix a préféré qu'on détruise Congo. Parce que normalement, la place où Yazali, Soga Lingi Lelo a sauvé Bananaye, a sauvé Banamboka, Félix Mwanamboka, le peuple d'abord. Soga Lingi a sauvé Banamboka, Lelo a sauvé Ango. Papa, on aurait un Lobaki. C'était une façon à tendre la main à Kolobaki. Moi, on a tout travaillé ensemble. La paix, ça aurait été Yaka, ou Ali Mwana. Oya Biswa Lingaki, le Kumuna. Ozana le Kumoko Yamabe, le Kumoko Zalina Tina Te. Le kum na yo ezali vraiment le kum moko ezana se. Voilà pourquoi les lots na ye ko rendre hommage na papa nangai. Papa Honoré Ngwanda ngai maman to. Na rolela ka na motema nanga toujours. J'étais surprise. Nazaki ba katinga c'est comme si on m'a coupé l'herbe sous le pied. Na kokité na lobi papa Honoré Ngwanda. Papa Honoré Ngwanda, les lots na sola na ye. Les lots papa accueilli, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Mais la ndenge na yebeli papa wana na ndenge spirituel parce que azamutu makasi azali chrétien munene bakoye kozoye bongote c'est-à-dire que ba surprendre ye je pense que akoye pas aucun bongote sans laisser un mot c'est-à-dire que il y a eu assassinat dans le bien ba boma qui est assassinat ba bomi vie ko boma vient absolument abomi Kouboma, Akoufi na maladie, Azaki malade effectivement, mais quand tu s'es rendu, c'est le médecin était déjà corrompu. Nous sommes au Yébité que dans Maroc. Maroc est l'autre batte karateka en Boka na Bango, mais le reste, c'est le plus corrompu du monde, le Bango là. Aucun na Maroc, kuna makambozara na Maroc, kuna kondimate. Maroc c'est comme ça, comme Congo. Tambolaka na ba mafia, na Muyibi, tambolaka na mafia, na corruption kaka. Donc, il a été assassiné au Maroc et il faut absolument que Toyeba awana poto atambwa soka kufi basala autopsie. Kuna poto ba sala autopsie, faut Toyeba akufi na nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Toyebi kazai ko bangi Sabino, c'était le seul oiseau ko bangi Sabino. Bango nyoso eza ba Kagame bazai ko bangaye parce que bayeba ki c'était l'homme très puissant même na Congo. Ba ko bangaye. Na ye pour honneur na yo papa na ye awa pour honneur na ye na ko fanda bongote na vanda bonanza na kati na pasi na motema surtout fandi na se na sengi na ba résistant nyon surtout na oya za la pembeni na oya za la pembeni na yete résistant nyon surtout sengi na binoto za liboke. Il faut maintenant continuer le combat. Je crois continuer le combat fait comme à ce qu'on ma casse. Le combat doit devenir encore plus dur. Je crois qu'il ne faut plus quelqu'un moutouboura lâcher. Bah maman résistance. Bah maman est résistance. Bah maman et la diaspora. Viens à biso accueillir mais biso bah maman siko photo télé masiko makasi photo za la penza bah maman ya makasi photo to bangelo morote liweza ya motono surtout na bo bazo sabre champagne kuna na présidence pour na liwa Ngwanda. Bango pe bakokufa kaka un jour. Liwa ezali biso to yeba kiteke Mobutu akokufa un jour hein. Mais akufi hein. Toyeba kiteke mutu ba okufa ben biso so enzela biso surtout bango soko bakanisi ko mutu a précipité bango batika non boko tika la éternité mutu nyo surtout akokufa ko kende to boye bango mais koyeba ko sepela na liwa ya moto et pas na biso ezalaka eloko moko ya munene ya mabe penza na biso ba bantu
les ouais moto zali attaque tout bozaki ne ennemi au se rapprocher voisin na yo bozaki boso la kate metanga ko fait moto yo moto ali boso ko kata mandala lo ko tia c'est comme ça ba yebisa biso ndinga to kola bongo bantu bazaka ndengo wana partout to tama ba bantu bazaka boy mais sikoyo bazui tâche ba nilotiko bazaba bantu te ba kotisi yango na Congo. Ce qui fait que Congolais azal sous na motemo azaki na ya bolingote Congolais comme na motemo ya kofinga moto na kofinga la même moto akufi moto ya kufi azo kofinga c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Mais biso to kolanda wana te ba maman congolais to telema to landa ba provocation te so yoki provocation kolanda te ko yoka te ngai o ngala yoki na ba coup de fil na ba to ba ko tiola na ba to ba ko finga maman Ngwanda usuki wapi maman Ngwanda na ko répondre binoté na ko répondre binoté parce que là pour l'instant ngana sana kat na passe na motema na zana mkonzi na ngaya zana kat na azaya ko lala na ko répondre binoté parce que na moni que c'est vraiment pour moi c'est des pipi de chat, c'est des pipi de chat na répondre binoté. Moi je vais na ko cibler car combat oh ya tiki combat oh papa Honoré Ngwanda tiki yango ndenga na ko cibler yango na ko lâcher yango te na ko cibler yango na seng na bino surtout ba résistant na ba combattant na ba maman na ba papa ko lâcher le côté. Ne cédez pas ne cédez pas dans la provocation, ne cédez pas dans la provocation, ce n'est pas le moment où on dans la provocation bango bazana ko se plabisi aux na mawa. Alors ne rentre pas dans leur jeu, non pas du tout. Surtout tika là toujours la tête haute tito ko tika papa na biso na dernière demeure na ye yango na ye ko en tout cas merci. Merci Mingina Lion de la presse Edino merci mingi ndongo permettre nga opesinga espace oyo pona ya kolela papa nanga pona ya koloba pona papa nanga. Merci mingi en tout cas na musala za ko sala merci na ba congolais non surtout en tout cas ingeta papa Honoré Ngwanda za koloba lobaki bolinga te bokotele ma congolais olinga te okotelema ingeta Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki Edino image elona osenga yo shikote bango Edino image banza sango ya Congo.